veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Mbote mingi na ba landi ya Gemidor TV toye lisusu wana ngai ndeko na bino chroniqueuse na bino bolinga mingi Caroline Makoka toye lisusu wana aujourd'hui to kiti na kati ya commune ya Kisenso précisément toza liboso ya maison communale ya Kisenso toye pour na situation o emeki un peu ko changer o ba changer biso en tout cas on peut dire brusquement parce que le lobby en tout cas tout le monde était vraiment informé que tous un confinement et qu'au bandalelo et ça confinement il y a 4 jours on sait que mutarobi maté maison et kofunga maté mais subitement la nuit message me sous les kaki maintenant to kiti na Kisenso pour na komeka koyeba et pas ya bande kona biso ya Kisenso ce qui situation o ekomeli biso bazo zwango ndenge nini soit bazo vivre na yango ndenge nini en tout cas to kiti vraiment le na Kisenso pour na komeka ko pesa bino sango bino bande kona biso ya Gemidor ndenge kaka bozelara yango lelo pe to kiti apo to pesa bino alors boko permettre biso vraiment to tambola vraiment na ndeko na biso na sima mutu na ngai ebili na lingara ya mwa mingi papa Jikin to komeka un peu ko tambola po to pesa sango. Bonjour papa. Bonjour madame. Comment nani? Comment on a monsieur Makié Segelor. Ah ok papa. Biso tozali chaîne Gemidor TV. Lelo to kiti na commune ya Kisenso pour na koyeba par rapport ya confinement au ba pesa ki biso ya pendant 4 jours c'était prévu et bandalelo mais n'a pas changé ki lisusu message alors na ebité yo omoni esali yo ndenge nini sepel nango na moi liberté o to ndenge nini. Bon premièrement na roloba pour un problème il y a confinement ou il y a pandémie il y a na monde biso na Congo awa précisément bazo brisquer biso toza vraiment à l'aise même na ba réseaux sociaux même na ba information trottoir donc toza vraiment brisquer concernant 4 jours ba pesa ki biso que non 4 jours tout le monde qui yango le la brisque lobby mais tout le monde c'est comme si fin du monde bato sala ba chat ba somba ba provision et par après non exacté. Bon, et si qui biso ka boye to éviter 4 jours en haut vraiment. Et les gars le banini paye ça la biso nini. Non, 4 jours ezaki pour la combattre la biso. Maintenant compte tenu ya biloko ndenge mataki ba prix ya biloko matina éviter le biso ko mekaki ko tambo na wenza. En tout cas biloko mataki nde gouvernement et okeli biso mawa et meki ko bimisa biso pour que to se sentir un peu à l'aise quoi. Mais à partir déjà 4 jours on a ndenge ba annoncer que 4 jours to vendre na bandako. Peuple congolais azana buzoba ça qui a le soleil qui a 32 000 et comment qui va 45 000. Les cahiers vous avez qui 100 francs et comment qui va 500 francs. Ma deux soleil qui va combien donc et la moussa qui moutounion so ate kaka à ça la hausse de prix ndenga lingaki. To éviter l'état zawana alandela rapé nanu ceux qui va le dire que non événement au salama alandela que gérer batuti même à niveau il y a marché surtout pour peuple congolais profitera ce qu'a dit que nous mourir au salama hausse de prix salami na ba domaine nyonso yango sengi nini kaso sengi nini o ngana o senga ezali oui ce qui va passer 4 jours tous en bandako l'état a on peut charge ya bato ko charge ya bato na nini tout mona na ba réseau tout mona non bato tel ba vendre na bandako mais moi quoi léger ba mesure moko il y a biloko kolia surtout où il peut sa perturbation na bato l'état a zo peuple en charge peuple azana nous délaisser yango mutu amata mpiko pondu 5000 mpiko pondu la 500 comme 5000 7000
c'est parce que l'État a vraiment impliqué. C'est ça. Voilà un message nanga vraiment madame. Ceux qui veulent les kisango vraiment, les kisango. Et to kolekisa so landi biso na Gemidor TV romona yango. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Oui, bonjour maman. On dirait Rosa Motard. Hein? Oui, donc Naza conducteur. Ah ok, merci. Papa, pour la situation où comme Elibiso, on nous avait rassuré, on nous avait promis à la 4 jours dans le confinement. Maintenant, mais qui un peu changé ma camboule, bina butu balobi, et ça sous 4 jours on a tout mécana nous ko bimamukie. Na ebité yo moni ndenge nini pour la situation. Bon, en tout cas donc pour ngai ils a bien. Donc parce que donc ba pesi batu ba moyen te ke bozo donc ebocha na banda coupo na bino donc ebosa 4 jours na ba parler donc on aussi mbaté mais à part ça donc iloko ya mutu donc ndemo moningai na zui moto na na tiawa donc ezali kambu ya olobela pona épidémie oyo donc épidémie oyo eye pona kokata air ya moto donc yango ebula rasuka 19h to eza pona accord na biso ya nzoto. Donc nenge ba policier donc ba komi kokanga moto suka 19h. Ah ba policier ba kokanga moto. Oui, oui donc awa na poche o ya pichen o ya likolo yani o ya kisenso awa. Donc ya kisenso donc ba policier ba komi kokanga moto suka 19h. O pani ni o te mi be ko na chef de l'État donc yende alobaki na bango bakanga moto suka 19h. Mais bien peut matisse les biso prix à moto pour nani. Non, donc un carburant, donc 1 litre mort il y a carburant, ils ont na 2250. Donc ceux qui ont 1 litre awa abetara 5 tours matete qui sensu. Donc ceux qui ont même na 500 francs au kiti vide au machine mutu 500, au kiti vide matin mutu 500. Donc au sent le quoi 2500. Donc ce au longoli 2500 il y a carburant 250 donc il y a un ndé au bomba pour na vexer mato pour nani. C'est quoi 5 ni kasi 5. Bon donc ya biso tolingi boye donc ba benda ba policier na bango matoyi donc parce que biso te totinda bango na musala wana biso te donc ba benda donc ba benda bango matoyi donc batika biso à l'aise donc ndenga biso tozo mema mutu moko donc biso to dérangera bango te. Mais bon permettre biso beau promettre biso que bon romatisa pe prix ya moto te to futa na montant to mesa nango. Bon ça va donc prix ya moto donc na nanga logique de nanga matité donc ezara 1000 francs donc parce que donc nanga zalaka donc parce que 1 litre essence donc yango za 2250 donc ceux qui ne ba kiti carburant donc biso pe transport pe kitango. OK, merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Ozali malamu. Na malamu. Nanga mole na simbelao. Nga bongo te. Te pomite ezape mabete. Na bande ko leka nanga bona moni yo journaliste na biso te mais salinga bien pe na télé mana pe na mo liloba mo ko loba. Merci beaucoup. Biso toza Gemidor TV, toza chaîne Gemidor TV. Tokiti lelo na commune ya Kisenso pona komeka ko tuna pona situation où izako s'est passé. Ba pesa ki biso 4 jours ya confinement wana za si oyebi mais lobi na butu marambo échanger ba lobi non pona lelo to ba permettre biso to bimanante par rapport ya biloko ndenge mataki na bino bosali biso mabe ba wewa bomatisa ki ba prix. Alors na ebité yo moni ndenge ni pona situation wana. Bon excusez pour na mo liloba pour na mo lingala komatisa transport to komatisa mo loko eza mabete mais par rapport ya mboka na biso conjoncture nde de etambola na ba France tota na ba documentaire na ba TV to mona maladi ondenge sali boye na ba France bakaboli ba provision mo biloko na ebité soki pe botala ngo bino pe ba journaliste bakaboli mo biloko circulation eza mo bien mais biso na Congo to mona te loko te na loko nde salami we poser na biso linga soutenir biso tena moi pour ya kolia biloko kiti pour biso no azu bénéfice azate faut biso no soto perdre ata mo eloko moko ekiti to essence to mo eloko olia mais na ebite soki ndenge omoni la bila conjoncture nde to otambola banda to banzo otambola te eloko moko de ekiti au contraire ku tezo mata lobi pondu to somba ko na 5000 francs 7000 francs so mo loba no transport eloko moto mi maka 2 personnes ya pamba alors bino bolobi ke moto mi mutu moko to aussi policier mo batela biso na deuxième dodani le coup la zone moto ya la police soit disant ce qu'on m'a mis 2 personnes à l'andio ndesi mukolo wana ndeko la biso tout mutu mona mo muke do ça neza na détail parce que policier na bandeki ko lande ndinga memaki 2 personnes mais pour les 2 personnes ba pesa biso instruction non eza ba sengi biso 1 mètre par rapport ya maladie tozana ngone eza mabeta to boyite ida ba konzeza bien toyoki
babenga biso bana moto bavoyu toyoki mais nayebi te soki ndongo omonela te na kisenso banda yo ye tomema mutu moko bapekisi biso toyoki. Alors mais sikoyo ndenge bazomemela biso bapolisier kutu bakoyoka ke mutu babunda kuna bokipe bino te babeta bino kara mais so bayoki kaka moto ememi 2 personnes to camion etie mo 3 personnes brutalement bakoma wela vola na chauffeur sikoyo mo loba non na makambo boye yozokima mbango okima na ye po yazala moto la police moto ani zambango papa ba moto sikoyo yozokima na ye mwana moko abimi otutie eza faute na yo to eza faute ya ye moto zolanda po yebike to moto okima aseli kambo akoma dia na masomo boye mususu ko sala peso yango mona chauffeur soka sali accident akimi akepe kuna susu atutia tout pour nini a perdre de conscience ndenge moko na ndenge to omonela makamlo biso zoleka bino moboneka na koloba soki boboyi ko kitela biso essence to message ya essence biso cher mais boti kabiso to sala musala biso ndenge singeli parce que biso belé to futa banda kuna ba moto to liaka la ba moto to ba responsable alors eloko bo sala pona moto to ebite so bolingi nini wala bino moko mboye ba so bolukila biso nini to ebite. Merci beaucoup. Et bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo nanga président Claude Mbouyi. Ok, merci papa Claude Mbouyi. Tozali chaîne Gémidor télévision. Tozotambola pona ndenge ba suspendre 4 jours oyo. Na ebité pona yo moni ndenge parce que ba ebisaki biso to vana na ndak pendant 4 jours confinement total. Nazasi ozaki informé na yango mais le bina butu makambu échanger ba suspendre ngo lisusu alors na ebité pona yo moni ndenge nini ba sungi biso to ba salisu ndenge nini. Bon, ponanga na monique oyo basali basungi peuple congolais. Premièrement basungi peuple congolais surtout bakinois nde moto baza vraiment attaqué na likambo. Ba déclencher likambo ya confinement total mais ba pesi biso façon ya ko vivre te 4 na 4 jours. Vu que biso ba fonctionnaire to liaka na lifuta oyo ba pesa ka biso na l'état nano afuti biso te biloko na wenze emati transport ya komata bangisi nyonso bamatisi biloko tozangi moyen nini ya kosala po to s'en sortir na yango bakinois batelemi bayebisi gouvernement pe ayoki asungi bakinois pour que tout le monde moyen nini ya ko s'abstenir to se préparer na mouvement oyo linga ko ya sinon te to linga to tomber vraiment na bitao tao. Mais bino andeng na kisenso mouvement eza nango normal nyo normal. Te journée eza déjà morte, journée vraiment eza morte pour circulation ezate. Ba to lobi na ba bebisi bambongo na bango kosomba ekolo ya masango na 1800. Sac ya makala 70 000 francs. Maman wana pesi 50 000 baboyi baye kozongisa 70 000 francs na sac ya makala. Sac ya semoule bakena kopesa sac ya semoule na 48 000 francs. Et donc bato ba dépenser ba mbongo lobi to koti banyongo to kanisa kaka ke peut-être to ko respecter confinement total to sale lango mais to yebite pona nini baye ko suspendre ngo lisusu. Bon koki osenga nini kasi par rapport à la situation oyo. Na situation oyo tozo senga na chef de l'État entre autres gouverneur de la ville monsieur Jantini Kobila bameka na kopesa mitindo ya boye na population avant to se préparer pour na ko s'abstenir na virus oyo ezali ko ya coronavirus. Dede président lobaki pour na problème ya gratuité ya courant na mai ezate ma ezate ndenge tozoloba awa depuis tonga bato baliete bakati mai po bayoki eza gratuit bakati courant po bayoki ke président lobi pour la gratuité 2 mois. Ils ont 2 mois à Pamba. Gouvernement montozo en charge. Mais tozo yebate pour nini bazali ko céder ngo na population te. Gouvernement vraiment a telemela likambo oyo sino te bakino tozo kufa. Merci beaucoup Mbote papa. Mbote maman. Kombo nani? Kombo langa Roger. Ok papa Roger biso tozali Gémidor télévision tokiti na kati ya Kisenso pona komeka un peu koloba pona suspension au le sous il y a 4 jours au ba pesa kibiso mais à partir il y a lobby au uti koleka baloba ki sous ezate na ebité situation ana Kisenso bo trouver ndenge nini. Bon pour nga maman un d'abord nga za chrétien
Donc après nzambe likolo eza l'état. Donc mutu moko te yase aza na pouvoir ya hotelemela mibieko ya président azate. Mais eloko okamwa ezaka ke biso ba chauffeur toyebaka te soki tosala nini. Ndeti nga naza chauffeur moto na ngai ngwana kuna eza na garage bazolandela yango. Président atini malobaka lobi ke moto emema mutu moko. To respecter ngo moto emema mutu moko. Tozo ma mutu moko. Mais ndeti nga boye naza chauffeur na liaka na taux du jour. Soki na bimite na kolia te. Soki na biminde na lie. So yebisanga mama essence ya komata dollar ya komata. Donc ndeti nga na vexaka 20 000 francs. Siko na 20 000 ana mo pa yoki ma longolenga 5 000 francs na 15 000. Mais nazo se retrouver te na futi la ndako. Courant mai, est-ce que to vivre ndenge nini? To mi boma to kufa to ndenge nini? Ozomona ke eza quand même bien il faut ba trouver solution musu pona biso parce que bo epena to vivre bien te. Oh na mbuna saki na pona olobaka ya mwana. Merci beaucoup. En tout cas, milelo ezaka kapona carburant mingi en tout cas mingi ba chauffeur bazo déclarer pona carburant ba lebi en tout cas prix à carburant et ça vraiment likolo bazo kokate surtout de la nengezo mata carburant ezo mata mais bango bandimi na bango mutu moko. Alors to me rappelle ko solana ba susu bazala wa mbote ndeko. Mbote mama. Kombo nani? Abdul. Ok papa Abdul biso tozali Gemidor télévision tozo meka un peu ko toza na kati ya commune ya Kisenso na yebi koza mona Kisenso. Non, vraiment moi na Kisenso vraiment. Ok, merci beaucoup papa toza na kati ya Kisenso na commune na bino to éviter pona problème o ela kibiso en tout cas malade toza lango na mboka coronavirus na yebi koza au courant na yango maintenant ba pesa kibiso ba confinement total o ba kiango non. Ok, maintenant à partir ya lobi ba meka ki un peu ko suspendre yango na yebi te suspension wana et risque vous êtes à l'aise ici ou soit est compliqué les sous-situation na habité na koloba na eloko esalama na journée à lobby gouverneur na biso Gentil Bilazaki likanisi ya malamu ya ko suspendre quelques jours batu bavana bandako mais batu basombi ba biloko na quelques heures minutes ya otanga biloko mati et comme le niveau moko élevé basaki alo sezaki na ba 35 000 comme na ba 38 000 et koloma sango ezaki na ba 1900 francs et comme ba 1500 pondu 6000 francs na ebité ezala bato ba gaspiller ba mbongo vraiment ebele makasi ba gaspiller ki ba mbongo ebele ba mbongo ebimaki. Alors na dernière temps to comme à 19h au eloko wana osimba isusu te ordre wana osimba isusu te na ebité ba vandaki ba réfléchissaki ava basala yango to basalaki yango kaka par esprit asala yango par esprit vanda na conseil na été na ebité eloko asali wana do bato déjà na maboko batika bakoti banyongo bato bakoti banyongo pona ko defa ko chaba provision na kata bandako mais perto to zui oyo to ebité. En plus Nathan oyo yana ba pays mususu courant mai e katana tezo kendete ya biso nyonso kureza raté mulili na o alufu ba chela biso kenda raté na lufu sine de poids wango e komana ngo ya ye ko sala ngo tatango zaina maboko ya baduse za kibongo te to ebité likanisi ya gouverneur ezanini do o nyonso baloba ki seke ko ina ngona mai tonde to so bato azonga ba ko bima tonde ngini na ebité likanisi ya gouverneur na minute ezanini suspension ngo esili to bimaka na biso normal po biso bato sala ba compagnie to bimati siko to fani boye na bandako moi yango esili déjà donc il fallait que ba futa mbongo ndako ko futa fartira courant mai siko tant to fani to quand même beaucoup ba yela biso ba mbongo na ba parler to ndeni to comprendre te bisika wana. Merci beaucoup. Alors to poussa ni papa ya ba maman na biso ya malewa to meka kotuna pona bango na ebité lelo est-ce que bateki to bateki te na ebité parce que na moni ba fongoli en tout cas c'est que bazoteka. Bonjour maman. Bonjour maman. Lelo to teki kutu te to teka na passe. To bimiska mukolo ya lelo chaque jour to teka ati na makambo ya mboka oyo. Dans lelo ka ndebo teki. Lelo nde na bimiska biloko. Siko pona situation oyo yo moni ngo ndenge nini? Mama, nga na koloba nini?
naza koloba te ka nzambe ye moko asunga biso. Me balobi bino bomatiseli biso biloko toyebi te tokolia ndenge nini parce que bino bomatisi plat eloso ezalaka 700 ekomi 1000 francs ya 1000 francs ekomi 1500 scolaire bosali biso tokolia ndenge nini nyonso ezaka 1000 francs ezaka mpe totekaka 1000 francs chaque jour. donc bino batambali babomatisi te matiseli oyo te pama. Ok, bon. Pour ndenge balobaki que tovanda confinement total 4 jours na ndako. Mais lobby na butu mambo échange qui ba lobby suspension na il fallait bandalelo eko bandali susute. Alors pour na yo monya ndenge nini? Esungi yo pote ka to ndenge nini? Eh basali ka bien pour na tozalaki na eloko te. So to kanga makati anda 4 jours na yebite ka to sani na bana mais zamba asali bien pour na tosote comme ko lelo. Merci beaucoup. Azoteka na yebi ya sepela mkola lelo po ateka na mwende olanga moka zo lukanga makasi angana to solola mbote mama boni yope kimeza na yope kimeza makasi mageka bampiaka mukilango mwanzo kimeza na bansala kaka zala nini yomto obula tozobula mais tondo mema 2 personnes tomo mema moko poani gouvernement moniso eloko aseza depuis et puis c'est toujours l'autre mais maman moko na bampia ko do mona ta ko bula ko de ko mira bato bamo bima sute biso mo de bula za tempia kata banda tongo na buli kombe 5000 mono 5000 banda bien banda tongo ti euro 16 5000 siko bakonza mboka ba bisa biso siko do vivre na ndenge nini biso la population ko bula asu bien te ko pesa do ba teka ko pesa do bima biso ba chauffeur do ba chômeur d'abord j'ai solution. Tokomeka mpe kosola na papa technicien na biso tomoni ye malgré confinement mais ye azosala mosala tokomeka mpe koyeba soki makambo ezotambola kaka ndenge ezalaka to makambo échange papa moi ezosunga biso kaka dimine mavolunda. Ok, merci beaucoup papa, merci pour la kondima biso. Bonjour. Bonjour. Kombo nani papa? Kombo nanga frère Apisinda. Ok, bonjour papa Fayato, c'est pas na yo vraiment biso tozali Gemidor télévision tozo tambola pona ko meka koyeba pona situation oyo ba meki sous ko bouleversé ba ebisa ki biso confinement total pendant 4 jours mais toza surprise ya komona lobi na butu suspension eza vraiment ni le na ebité pona yo omoni ndenge nini. Bon, pour nous, la situation où ba bouleversant un peu difficile pour na biso ba misala maboko boye pour tous travailler na passe. Tous travailler na passe ndenge ba sali su ba kamo ba si un mois comme sous 4 jours ba va na bandako. Donc pour na biso mes passe. Hein, tous ça te travailler te ngo monya donc mais c'est vite. Na ça raté. Ozomona donc eza ma passe ma pour na biso ko ba misala maboko. Donc yo sengi batika biso to tambola na biso to zala ne to zala. Non, essayer tout ça, on a n'engagé tout ça qui est beau, tout ça qui est beau été. T'en vivre beau été. Mais la minute où tu commences vivre est difficile, hein? Situation mais très difficile ma casse. Non plus que autres ça qui n'ont pas beau. Malgré tout ça qui n'a pas sur la difficulté ça qui n'ont mais autres vivre le lot et l'équipe sous ma casse. Mais balobi pour la maladie de le coronavirus qui est dans le monde entier, gouvernement zoli biso ba mesure pour na rebattre la biso maladie wana et boma biso a té. Hein? Et ça mesure mo bazui pour na rosunga biso donc yo c'est pas la mesure oté. Non pour la mesure manga la c'est pas na ngote pourquoi? Na kolo ba maladie ye ya ndenge na mboka oyo. Mais to mona te ke ba sala ba mesure ba Ebola ya to saka nango ba maladie zo ta bangungi ya to saka nango mais to mona ka te ba sa ba situation oyo ba privé ba to même ba église to sanga les évangélistes na va na ndako na c'est le côté église ngo evandi ndengwana. Osoma, au lieu que tout bon de l'année nzambe pour ma cambona sur ma maladie on se fait musica mais ma privé va toi ça mériter tout ça c'est pas bon. Osoma, donc mesure est bien té donc balongolango. Merci beaucoup ingénieur Alobi mesure est bien té pour na ya moni balongolango en tout cas parce que bango bazo salaté en plus ça évangéliste mikolo azo sambela bien té. Donc, Azan est sengoté à ressembler. Bonjour, papa. Bonjour. Comment on papa? Papa José Simondele. Papa José, on va vendre tout cela.
ndenge osepeli. En tout cas papa José a permettre ngai na vanda pona solola na ye. En tout cas papa Jike o permettre ngai ta yo telemi ngai na vanda solola na papa. Papa a toza na kati ya commune ya Kisenso. Toza na commune ya Kisenso na quartier Régie des Eaux et juste référence à les maisons communales les alliés pene na biso. Papa biso tozali Gemidor télévision toye tokiti na kati ya commune ya Kisenso pona komeka un peu ko tuna pona situation au tozanango tozalaki na tozana malade ou ezana monde entier ezo circuler na kombo ya coronavirus par rapport ya wana gouvernement azula ki biso ba mesure et revana ndako surtout pona 4 jours au ba insistaki pona confinement total mais à partir ya lobi na butu to mona ki ezaki bouleversé ba ebisi biso eza un peu suspendu alors na ebité pona yango moni ndenge nini basungi biso ndenge to bimito ba bouleverser lisusu. Mais mesure wana ba raisonner qui bien te pona aux mesure wana pour et awa tout chômage ezali makasi awa hein tout le monde ceux qui a bimité a reliaté alors yo que nous mesure 4 jours au vaina ndako pesi nini bato kutu babima kutu bazala ba on peut ba journalier donc système ya te vamba na ndenge akenda pa bande kona biso bendia donc na tongo na tango bo côté na musala na pourquoi bosila ni mutatikala nyongo mutu azate alors bo ceux qui yo bima kité o vivre ndenge nini pour provision na ndako ezala raté bo ye l'état prévoir ki nini pona bato bako vanda 4 jours na ndako po bameka ko vivre pona kolia na bango monte ke mito sala ki bien te pona oza décision marqué wana. Merci beaucoup papa. Papa lobby en tout cas l'état congolais est sungi bisoté pour na ba mesure au besoin ki biso wana parce que batabato du jour en tout cas surtout na Kinshasa toza moi ebele ba mesure wana ya revendre 4 jours na ndako eza le rôle la bobo biso banzala pendant 4 jours. Alors merci beaucoup papa Nzambe apambola yo. Na moni papa telemi liboso to romira lisusu un peu kosola na papa mukie mbote papa. Bonjour. Kombo nani? Christophe Colombe. Ok, merci papa Christophe. Biso tozali bandeko ya chaîne Gemidor télévision. Tomeki un peu kotambola pona komeka kotuna bandeko ya Kisenso awa pona situation o échanger lisusu. Ba yebisa ki soto vanda 4 jours na ndako mais lobi na butu ba lobi eza moins suspendu na ebité yo moni ndenge ni basungi biso to mambo bebi lisusu. Ndenge bazana bazoba bazaba bolole bazama elité. Balesaka nani kino alera na ton 10 jours bazoba kino avara 4 jours bapesi ataki cité atele ko moko te kino avanda ti pendant 4 jours omreke bazoba bazaba pire ba ventiler ba bolole posez sus papa. En tout cas papa merci mais yo sko sengi nini kasi yo moni ndenge nini yo sengi nini to sala ndenge nini pona ngai na lingi ba soutenir population batala donc etambo la population ndenge azotambola donc azotambola ndenge nini donc kino aza moto to 10 jours soki makambo o coronavirus bayela ba commune ba pesa bakisi bato ba kozomwa bakisi c'est fini. Merci papa. Voilà bandeko na biso bandeko balandi Gemidor télévision tozalaki na kati ya commune ya Kisenso awa déjà tosilisi totambolaki mpona komera koyeba mpona lolenge bameki ko suspendre confinement oyo ya mokolo lelo yango nde etambwisaki biso lelo na kati ya Kisenso mpona koyeba. Alors là je salue mon boss Deonzinga papa Bambote Bele, sans oublier mon coordonnateur Mundirba. Monsieur Mundirba, mon coordonnateur, Mingi. Je vous salue aussi. Nasima ya caméra na pesi mbongo papa na ngai JK Bambote Bele. Kombo na mbongo bandarana M. Alors on a bien ngera JKM. Alors JKM Bambote Bele na pesi Bambote. Sans oublier alors je salue Dani Maneka, je vous salue de loin. Lucia, la maman des garçons. Lucia, la maman des garçons. Salut mon garçon et puis je vous salue de loin. Je salue Hortense
Kirenga, je salue Chancel Diakese, je salue mon président Papi Kongenda avec maman Sylvie Kongenda. Mes parents, je vous aime beaucoup. Salut à la famille Makoka, Ngai, chroniqueuse Nabino Caroline Makoka, Nalingarabino Mwamingi. En tout cas, Naebike, Toromona na lisusu. Alors, Mkolomala Mwepa na bisonyoso. Quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions.